Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Muka Mboto Mabota Mabino Mbote na bandeko yonso bomese Nikolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to mese Nikoloba émission Bayindo Bola Muka ekoyaka o mabota mabino natina se yoko koluka kuzungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamontango moindo seko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basufa toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzo kande ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songi nzila mfumukusu ke munzala mpanda na ngola ba ye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumuki mbangu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo Bola Muka tokoliki ya lelo esengo lisusu elati biso pensa yo motema ya kozonga lisusu mbula moko epaikani lisanga ya futuka vana mpambu uvidila bazalaka lisusu bongo l'ambassade ya Belgique 20 décembre 2018 20 décembre 2019 il y a de cela une année et pas ikani nesongianzi la mfumukusu kia muzala mpanda na ngola na etuluku yonso ya bangunza pe bafutuka batambolaka te na ndako ya mosala ya ambassadeur ya Belgique nantina nini kokenda koyebisa ye ndelo mokoloto ye atiaka na 1960 que République démocratique ya Congo ekomi bongo bansomi boni ingérence na mboka ya biso waneze kondongwa bobosana te mokolo yango ezalaki pe prévu po ya élection waneze kondongwa président Kabila na kiti ya bokonzi balobi ba commando américain basé na Belgique soko bolimbisi na Gabon ba commando belge basé na Angola ba commando français basé na Centrafrique balobi ba ko attaquer République démocratique ya Congo dans le qui-vive nani akoloba nani akoningana bangunza ya tendance mosusu to koloba bande ko soko ba wana veillé de prière oyo bakoti aka soko le 31 existate metro baka soko bilili bize biso tolingaka penza kotia na ino bize uze tosonga na ino to revivre lisusu mokolo yango ya le 20 décembre 2018 lisanga ya futuka fana pambu vidi la religion africaine basali descente mpoya kokebisa bongo ba Belge po ya kokebisa bongo ambassadeur elongi ya roi ya Belge awa na République démocratique ya Congo koyebisa ye trop c'est trop ndengo président Kabila utaka koloba conseil oui injonction non talantina nesonganzi la telemaka liboso lokola emesana kozala ne tumba ya Bayindo ya mfita kanga telemaka liboso ya kimpa vita zalaka liboso rene nzinga batelemaka liboso nesonganzi la petango ngonga ekokaki atelemaki nasima bangunza nasima nkangu ya religion africaine soko toze ko beta nkota yoko na bandeko bazene teni ya régie tolanda maimaleka ka mokolo wana ya le 20 décembre 2018 bongo tokozonga wana ndako ya mosala po ya kusukisa lisusu manaka na biso ya mokolo matondo bandeko barandi ya émission Bayindo Bola Muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bo mese Nikolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzila ya internet pona mbala yoko lisusu to mese Nikoloba émission Bayindo Bola Muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo pour mwa ntango moindo zeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo keina kolata basuva toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina ne sonyanzina fumukufu ke muzana mpanda na ngola ba ye lisusu kokoba bongo misala ya 1921
ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbango bayei lisusu kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso mabianga mibongo bayindo bolamuka tokoliki aboze komona tuluku ya bato nsima na ngai elimboli ete toye kosolola bongo na ambassade ya Belgique toloba na bango tozali na posa ya appui militaire te ntango mosusu bafrançais mpo bazali na posa bakalme bagilet jaune vraiment balimbisa biso tozali na posa te ya renfort militaire ni na kote ya ebale na biso ni na bamipanzi lolenge bazali koinfiltre biso kasi susi ezali lokola uta le 30 juin 1960 tokomaka bongo bansomi yango ntina nesonge nzina fumukuzuke muzala mpanda na ngola bakutimie mpo nini te bangunza ya religion africaine totambolaki makolo koya te na ndako ya mosala ya ambassadeur ya Belgique mpo ya koyebisa bango ete esengi na bango batika bongo République démocratique ya Congo mpo lelo tozali na 58 ans ya kozala bongo bansomi ekoki tokomi babange tokomi bankoko bana babiso moto ya 58 ans mwana ya ye azali koboto nkoko ya ye bakomi koboto talantina iyetambosi biso ntina ndako ya mosala nesongenzi ya fumukuzu kia mosala mpanda na ngola lokola mokambi ya mouvement iye spirituel bakoti na kati mpe bongo barepresentant ya bangunza bakei bongo kosolola na ambassadeur message moko na memo kolimbolela bango ete esengi na bango batika bakongolais batambusa mboka na bango mpo basinyaka mokanda ke kobanda mokolo ya lelo République démocratique ya Congo bakomi bongo basomi esengeli na biso tobute fruit ya indépendance tokoliki ya ntango nyonso bolandaki chef de l'état azali koloba conseil oui mais ingérence non mais ekokoba à la grande surprise na bandeko bayindo bazali kobete maboko kobenge bandeko na bango botia provision etumbe kobima kuna yango tolobi combattant diaspora okoki to défendre mabele en étant christianisé okoki te non plus ko défendre mabele étant islamisé talantina ena lelo tolobaki soko tolobaka na mosika lelo tokoyoka na solo tozalaki ya mikolo mibale nsima lelo tozongi lisusu mpo ya koyoka na solo na bango tokolikia tozali awa tozali kokoba tokozila biyano ya ambassadeur ya Belgique esengi na bango bayeba ete mboka ye tozwaka bonsomi mboka ye ezali na ntina te bango bakobaka soko tokosala baélection biso moko tose dirige soko tokosala maponami biso moko toloba liloba na ntina ya maponami na biso kasi toboya ingérence soko union européenne azali na ntina ya kotinda force militaire atinda na France atinda na Belgique atinda na Grande-Bretagne esika bagilet jaune bazali kosakage biso awa balingaki baélection ntango biso tozali koloba baélection te toyokana na ino yambo ya baélection bango baimpose batiaki mokolo ya baélection tondimi tokenda na baélection boya ingérence ni ya Belgique ni ya France ni ya États-Unis talantina toyaki awa na ye soi-disant noko oyo toyebi te soki abotama na mama ya nani awa na République démocratique ya Congo talantina ya boyei na biso totina toakompagnaki nesonge nzela fumukusu ke mozala mpanda na ngola awa na ambassade ya Belgique tozali kokomba na bino tolanda na ino bandeko ndenge base ya kotuntuka awa liboso ya ambassade matongo
lisusu mbote toyebi te bandeko balandi bazali kolanda tomoni bino lelo awa na liboso ya ambassade ya Belgique yango bandeko balandi balingi bayeba ntina penzeze nini ya etuluku ya bato pe bino moko kwa mokambi ya religion africaine awa na ambassade ya Belgique oye na ambassade ya Belgique kotikela bango memo ya koyebisa bango te tolingi kimia na mboka na biso toboyi ingérence ya Belgique na makambo na biso etoboyi Belgique akabola biso etoboyi Belgique akota na makambo na biso soki ye amoni te me bobandaki koloba uta mwa kala kasi ezali kosala Belgique apusanaka te pene ya makanisi na bino eske eliki ezea walokwa bokomeli bango mbunzu na mbunzu bakoki kopesa biyano ya malonga oui bapesi biyano ya malonga parce que badimi ke mokande kokoma epai ya roi e biso toexige ke soki mokande ekomi epai ya roi toza na posa biyano moyen mo na bandeko oyo nyonso bakolanda awa ezala bandeko ya masanga mosusu ezala mpe bayi politique Congo aza na posa kimia aza na posa kende liboso peuple azonyokwama mingi elokola peuple azonyokwama mpasi nyonso eutaka na Belgique parce que touti koyebisa bango yango tolakisi bango ndenge nini toza konyokwama ndenge nini Belgique azonyokola biso y compris na baeuropéen alors bandeko bayeba malamu te soki toye eza mpo tolakisa bango soki bango baboyaka kondima ezali mindele biso sikoyo toye koyebisa mindele ete bango nde baza na base ya bapasi na biso tozongisi matondo mingi Oite mabele za mabele ya bako Kolonga, 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 kol
tokoliki ete ngonga ya bozongi ekoki mboka eza ya biso mabele mpe eza ya biso kolo eloko abomaka eloko na ye kolo mboka abebisaka mpe mboka na ye alima ozi motuka omati okei ozi mpe motuka te inde ti ingeta tokokutana lobi na bilongo boya kolandela bakambi na bino nde tokosolola ndenge nini manake eza kokoba bobanda kokende matondo tokoliki ya bozongi lisusu mokolo yango ndenge ezalaka kasi tolingi tosouligner na pokwa yango kaka ya le 20 décembre 2018 nde sika boyokani ezwamaki opposition majorité présidentielle bayokani batindika élection epusana ekenda na boyokani ya malonga po bobosana te ke senye utaka kozika bato balobaki élection kozala lisusu te basusu basengaka transition ya 6 mois bolandaka bamokia bolandaka baopposant ya ndenge na ndenge kasi président Kabila alobaka bakodisposer bamoyen nécessaire po élection ezala ya mbotokota 2019 po nini tozongisi lisusu makambo ye mbula moko mwana komi kobenga tata na bana bakolaka malamu esi atambola mwana bandi pe kokola obandi kozwa pe elikia na mwana na yo mais descente yene songia nzila na religion africaine basalaka na ambassade ya Belgique leson nini ba homme politique bajwa sima na yango leson nini bandeko bangunza bajwa sima na yango raison to leson nini bolimbisi ba homme religieux bazwa na sima na yango te filme fumokusu atelemaki na bato ne bakendeki na ambassade ya Belgique tokoliki ya eze kosala mwa pasi lelo na esika totiaki Matambe République démocratique ya Congo lelo tobandi kozonga lisusu na fleur ya colonisation lelo tobandi kozonga lisusu na bamprinte ya colonisation na landi lelo na etando ya mbona bima FMI azali komobiliser 365 millions de dollars à défi biso. C'est regrettable. Président Kabila Kabange mabe oyonso mokili etaksa ye yenda silisi nyongo ya Mobutu. Mabe yonso mokili etaksa ye abimi atiki nyongo te ata infronté. Mabe yonso oyo mokili etaksa président Kabila Kabange investir te na ba banki ya occidentaux. Tolo bali susu nini bino pe bo bakisa. Mabe yonso bakokaka ko taxe ye. Un militaire armé na maboko na ye. Mandimi pouvoir ekenda na opposition. Tango nesongianzila neleko wana bazeko tele maloko ezaki tango ya politique. Balobi président Kabila Kabange kolande la prophétie 4 hommes présidents. Bato yonso na bangunza falsifié. Po lelo ekoma synonyme soko moto moko atiki kaka mandefu ebele boye ekiti ye wana bengami ngunza. Soko moto moko boya jwi suki atiki lokola moto ati soko kabelo soko plante ye wana ngunza. Bato wana yonso batelema na etando. Po batelemela nesongianzila. Ngai tokoliki na tanga kana belelaka tata ebeli na botosi yonso
motema nange ko kita mokolo tatebeli okoleka lisusu confirmé président Félix Tshisekedi est le 4e président de la prophétie. Po bolobaki président Kabila c'est 3e président. Alors président Félix Tshisekedi 3e président demi et Zalakate. Si Kasoka c'est 3e président demi te. Yende 4e. Mais botala bizaleli misato soko mino ko kwa isabino. Akozala elenge, il sera jeune, doux et calme. Président Félix Tshisekedi plus de 56 ans tata. Angai. Lelo makambo prophétie monto se ko lobali susute. Mais bino bolobaki président Kabila c'est 4e été, 3e. Fumuku soise ko kumisa po ali akambongo. Balobi mais la tâche ne lui sera pas facile. Président Félix Tshisekedi akuti tâche facile. Akuta na mbongo na trésor public. Akuta na mbongo élection ya kimia. Mais bobo sani bo ignore que président Kabila kutaka mboka yako kabwana. Yako kabwana RC da Zwangambo. Oyo soko Arthur Zaidi Ngoma MLC na Jean-Pierre Bemba Ngam mboka yako katana. Mpo yako ya motema mabe po yako tia mosapi na miso ya nesongi nzila président Kabila 4e président. Mais lelo tokoliki ya mokili nature komi ko enseigner bino. Et si ka tokomi tokoliki ya makambo yiye ko siliki sabino. Nebisaka bino bo silika te po AVC komi. Mais atape boko silike sala kabiso esengo po ata bo siliki bo pasuka na bino te. Bo silika kama kasi na 2016. Bo silika makasi na 2017. Mais moto atikali ko pasuka te. Lelo to komi FMI azeko luke la République démocratique ya Congo 365 millions pour défi biso. Na 4e président bilaka Félix Tshisekedi. Te bo sembo zena ntina te bati yango bizeu. Pelo kutata soko bokoti yango malasi ko lumba be solo nango mabe ya lokuta. To ebisaki bino l'élection te ko sala bolamu ya peuple congolais. L'élection te ko changer ba dirigeant te. Angola changeaka dirigeant. Eduardo Santos Akoli tata wana kenda akenda to bongisa mboka jena kota Joao Lorenzo Akoti lelo kwanza na 63 botindeli biso image saki ya loso x3 Angola baze kolela. Est-ce que loko ekangi ba mboka ya Afrique et c'est belle élection te to ebisaka bino catholique abatami na sima pour faire au chèque na prophétie. Amen de grâce kiti ya bokonzi ese ko batela moi. Kiti ya bokonzi ese ko batela moi. Lelo na ekipo na loba mingi te pona na lingi pe ko loba te. Esengela kikaka totsonga na ino une année après ko kenda na biso na ambassade. Mais moko na moko abenda leçon. Moko na moko abenda leçon. Lelo Belgique aye lisusu ko former ba militaire congolais. Azeko la kisabango ko ramper na se. Azeko la kisabango soko bakangi otage na kati ya ndako. Ndenge nini boko batama. Soko moko abwaki kribo betima botala na ino tozongi lisusu na boumu. Mais bozonga na tango ya Bangkoko. Hitler abeta Belgique. Soko na combien de secondes. Mais bobo sani na deuxième guerre mondiale biso ba congolais neto kenda ko bundela Belgique. Lelo Belgique ayeko tangisa biso. Bolinga kito tsonga malembe na boumbu. Pe na seko ka solo lisusu ya colonisation. Soko bolanda ki biso na lolenge longobani bozongisi matondo na ndeko ngala nzumbu bango moko bazaki na sima ya matalatala peneteni ya montage. Toko sana tango ya ko analyser. To seki ko seka ya pasi pinzoli o motema.
toseki koseka ya pasi mawa efandi biso motema bato yo tomitiaki ba indépendant. Est-ce que bobo sanik ambassadeur ya Nations Unies a jouaka soko ya Union Européenne a jouaka refoulement wa na moins de 10 kilos. Mais les autres kolobalisu nini tozongi bana misale pa ina bango ba demande d'emploi c'est kokota partout. Biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokozonga lisusu mikolo zeko ya pona manaka na biso ya analyse matondo mingi.